lisusu bino bakolandaka biso na www.congolocolenews.com. Congo Lokole lelo eza na commune à Kasavu, précisément na centre d'accueil. Wapi oyo bandeko na biso bakimbangiste basangana. Lelo eza emilulu munene oyo wapi mokonzi na bule papa Simo Kimbangu Kiangani nde azosala eyenga munene awa. Donc lelo awa na centre d'accueil tosoko zangi mawato tokota na kati toyoka mateya. Yango totalaki mokanda na biso ya Psaume 33:12 kuna bazali koyebisana na yo ete ezali na esengo po ete biso na yo tata pe mama tozali na Nzambe katikati na biso. Me lokola tozali na Nzambe katikati na biso tokotambola ndenge nini? Nde loyembo oyo toyebi ezali loyembo ya mabondeli to loyembo ya confiance et puis reconnaissance epa na Nzambe. Na yango biso lelo tozanyoko mate lelo tokozala bato te yo tata kumisa Nzambe na biso na monoko te azali kosenga ngai na yo tata po mama tosoutenir machine nde tokendeki na mokanda ya mibale oyo totalaki na surtout bizaleli na ngai na yo na Dominimangis, yo tata yo mama elenge mwasi mpe mobali malamu tozala kotos 11 à 15 ezali koyebisa biso boye mobeko okende kuna omata na likolo oluka yango mobeko ezali kopesa bino lelo ezali na se ya mabele te po okota kuna na se ya mabele oyiwa oyo kotosa mobeko azali na bomoi oyo kotosa yango te azali na liwa awa na mikasa na bisosango bozosalela yango balobi teste tokotala yango na mokanda ya hébreu nekosaki biso balatisaki biso enamo ya lelo nzoto papa kulutu ezali malamu te nzoto bango ezali malamu te nzoto papa kimamanda ezali malamu te soki bamokili batuli bino omisala soki tokuli bolingo mibeko pe misala tokozala bato minene na kati te azali abomali bolekamba Yerusalemu ya sika yango totalaki mokambi na pesa epena tonga ndako ya Nzambe na tata Nzambe natikele biloko nyonso bamabaya Dominimangis tata pe mama toyebi ntango mokonzi abula azwaki mosala papa molimo centre pe ete totonga kamba pamba te tozali na dio azali kozila ayebisi nga na yo le 6 ans Mokimbangu azali molimo centre papa Kumamanza azali kolo Yesu me balobi ndenge nini bato wana bazwi biloko mibale yango wana bato ngoma azali kotinda biso nde lelo aéroport pe musée nde lelo musée papa azali kobelela musée mpona tozebilisa ye balobi boye soki nga aktivité na biso ezali na misala na biso koyembela Yerusalemu te tokokoma bababa maya makambo nyonso nasali yo bakisa ekozala pasi tala na maso 21:43 oyo ekolo Yesu ayebisaki bayuda soki bino boboti mbuma te mokili wana to royaume wana nakolongola yango nakopesa bato mosusu lelo Dominimangis oboti mbuma yango mbuka te oyo ezali inspiré makambo nyonso ezimaka kuna tolanda po ete tozala lelo na misala makasi tosepelisa Nzambe na biso po ete mapamu yeyelanga na yo oponami mpona kotonga lingomba ya moli kotonga na ye lingomba bino lingombo yo lingomba mi lingombo yo lingomba
Papa Simon Kimbangu Kialali. Oye! Papa Simon Kimbangu Kialali. Oye! Papa Simon Kimbangu Kialali. Merci, bon Vanabino. Le 3 août 2014, l'année à centenaire, dans l'animateur qui tombe, révérend Damanche Bangara Bangere, évangéliste.
chef provincial, il y a une province de sanité, ma carte des années venues, deux années concernées les nouvelles attaques, mon conseil à poulet. Donc, il y a le conseil militaire, à 16h, dans 16h, de vos conseils, ça. Donc, programme de conseil spécial, ils vont pousser. Papa, quand ici, les gens coupent, ça veut dire n'importe quoi. Les conservateurs, na kombo ya tata mwana pe molimo santo boka Kinshasa ongisa matoni na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Imbangisme accueilli et pas un tata mokoza boule simana yetu moni papa directeur de cabinet simana yetu moni direct et président collège révérend Sima Paka Maurice à RDC et puis et comme ngala il y a ba mama na biso ba meme ba nono meme pe etikali simate yangwana on a kosenga bolimbisi meme yango ezali kokende malembe ba pigeon ezali pe kokende ndenge mokonzi ya lingomba na vile ya Kinshasa auti koloba 3 pigeon yango wana ezali bolembisi ya biso bana Kinshasa surtout ndenge tata na biso asali 3 ans akomi na Kinshasa te epesi biso bana Kinshasa mpe mokili mobimba na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nalingi nayokanga kito bayebake kuna na nkamba ke oyambinga malamu Kinshasa oye Kinshasa oye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bolimbisa bambuta toluki yango pe tolobi tolimbisi bino makambo nyonso balobi ezali bongo mutation kaka lobi oye ndenge nini batininga susu epai mosusu tolobaka bie tolobaka te banomination eleki mingi tolobaka bie tolobaka te
tozali kotonga lingomba ya tata molimo centre soki toyoki ke esika wana kokoso ezali bandimi na oyo aza wana responsable bazokoyokana te po toluka moyen po ete moto epela te po bandimi mpe bafundaka bandimi bafundaka mpe bafundaka te awa biso awa paster na biso alingi koyoka likambo nkamba te toyokaka makambo ebele omona faiblesse ekoti misala ezotambola lisusu te tosala malamu mpe soki toyoki kuna azosala bien mitation ekozala po okende koteya mpe epai mosusu eza faible bamata makambo eza ebele bamosusu bakolobaka likanda wana boye bamitation to makambo boye papa sako kaki tolobaka bien tolobaka te na bambuta na bandimi benga nayebi ke nga mutu naza liboso papa sako avandi na kabinet kasi balobaka kaka papa sako ezala mutu ezala mutu papa sako likambo papa sako soki totamboli bongo alo ekozala mpasi 10 ans ya retard biso tolingi retard te retard ezala papa sako conseiller direct kambo ezali nga na koloba kuna na kabine basali po likambo eza na erreur te baconseil bakoyeba te papa atambola boye esalamaka bongo ni bongo te yango wana oyo nyonso elobami mpona bolimbisi toyokaka na biso makambo ebele kasi tokanga kaka motema ata bofingi ata bajoli ata balobi nini biso tokokosola te wamana kumalao seboye watan lele boyoki yango boyoki te osoboza kolanda moto aliboma kosala nini ye aza na elamba te yo osala yo olata elamba komsa bayebaka oyo eza normal aza kolanda moto aliboma po moto aliboma liboma aza elamba te yo mpe elamba te bakoloba nini yo mibale ndenge moko tobongisa makambo biso tolingi ke avant kambo etambola tosepela biso nyonso elongo tolingi baretard te kimia sikawa boye bolingi olekisa bilongo ya yerusalem oyo tosongi nasengi na ville atanga biso psalm 136 ntango ya kotanga biso tozongi kotanga za bato na yerusalem ntango nyonso aba bakotala misala bonzele mwafeyeba biso tokotanga ye alobi biso tozongi eza na lingala eza todana malinga poloni si tozongi biloko ya yerusalem abayekele tosala isaka tokozongisa boye zambi boboto na ye ekomi na seko okomi ekatala mona mpe momosa botonga yawe oyo tozali malamu botonga nzambe na banzambe lola na mayele ye oyo atandaki mokili likolo na mai
Tusa msalama kwa Bwana asimalize
na sisi na kwa tatama mfa. Amen. Maboko makasi biso na kombo misapi ya kule o kombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Arrivé à papa, on a quatre décisions, et ça qui ont dégainé. Aïe, nini, et c'est mon aïe, c'est moi à casse. Mon ingaya, parce que c'est moi l'andaku. Papa a Bible, Paul a Bible. Dans la carte, la carte cabinet, il y a papa et son éminence. On va dire à Wabé Kamba. Non, on n'a pas dit avec ça. Et c'est moi, papa, hier, après 3 ans et demi, il y a absence. Donc, il y a un moment où tu vas te dire, ça va, ça les sème. Quand tu sais, tu as la boli, on dit que tu as misala. Tu ne vas pas y aller, donc misala et y est ma casse. Dans aucun cas, il y a 100 000 pattes, il y a 100 000 pattes. Donc, tu vas te dire, ça, ça. Et c'est moi, ma casse, maman. Message nini o pesa ba o bazali bana mboka o bazolanda biso ba o nani bazana kati na idonga te yakibani tebe ba o bazana posa bakota message ni opesa bango message eza moko baya papa funguli maboko aza kosela bango azonga na ndako baya tokoyamba bango na esengo papa aza na posa ya bato nyonso esika ezali ebele mpona bato nyonso baya tokoyamba bango esengo. Merci. Bote papa. Muito boa tarde, mamãe. Na bonne position awa l'arrivée à papa aux années zéro. Mais au même peu babio kebele oye potonga bise ou bien zapona awa. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu estou muito agradecido por ter essa oportunidade de uma vez passar uma entrevista de uma situação que, portanto, pode me admirar muito, porque não é possível acreditar o povo que eu aqui encontrei. Eu sou o secretário executivo nacional da Angola. Cheguei aqui na semana passada, portanto, em prol da chamada do chefe espiritual, só para poder vivenciar tudo que aqui está a se passar, sobretudo nos programas que tangem a construção de Nkamba, o museu, o anfiteatro, o aeroporto, mais algumas coisas, mais algumas infraestruturas. Portanto, é só para salientar de que o ambiente aqui está sereno, está muito bom, a minha estadia aqui está muito bom, não tem problema nenhum. Os quimbanguistas se regozijam numa alegria muito forte. É só para dizer, mamãe jornalista, que nós estamos muito satisfeitos. É um exemplo que o mundo deve seguir. Já não vamos voltar atrás. Sobretudo nós, Angola, também já não vamos voltar atrás. Vamos engrenar, conforme o ambiente está aqui, porque a igreja quimbanguista é uma igreja universal. Temos que engrenar e arrancarmos todos nós em conjunto, para que possamos encontrar frutos e para que tentarmos desenvolver a nossa igreja. Muito obrigado. Bote papa. Bote Miki. Bote papa. Bote Miki. Maman présence na awa aux années zéro Miki. Papa Simon akomi awa. Azali misatu. Akoma awa. Des présence na awa boyoki on ndenge nini.
message nini ayeli bino bana ezali esengo mingi komona ke papa auti kamba e akomi awa na mboka Kinshasa lokola toza koyoka na baslogan Kinshasa nde miroir ya kibangiste Kongo ekiko kamwisa biso te soki ete de temps en temps papa azoa na Kinshasa po neza miroir tokutaki naye na kamba ayebisaki biso azoya Kinshasa mpe akokisi promese na ye nakanisi eleko ya motuya ezali koyeba ete biso toza bakongole toza bato mwindo papa Simon Kimbangu azali fierté mpo na biso ya koloba ke nzambe oyo avisitaka bamindele ye aye mpe kovisite biso bato mwindo nde lokola bamindele batongelaka ye mboka Jerusaleme ya kala biso mpe tolingi totongela ye Jerusaleme ya sika donc nakanisi tocomprendre message wana yango moni biso awa mpe lobi na ke oyo tozali nango tokoparticipe na construction ya Jerusaleme ya sika kote papa ya papa Simon ala kati ya santé oyoki yango ndenge non biso tosepeli ndenge papa akomi awa après 3 ans parce que tozali badepute honoraire ya ACLPD bakolege ya frère honorable Dialungana tokendaki na matanga na ye na kamba na ye tomaki na papa etikeli soki akozoka awa mokomi na ye awa apesi message fort ya koloba il faut kotongamizi biso badepute ya ACLPD tondimi kosunga ye kokamba ye wana motongi ya mize wana donc tosepeli na bayemanso ndenge eleki aba topesi merci na papa biso baami ya frère honorable Dialungana tokotikaka Dialungana te kozala sika moko na ye mikolo na mikolo merci le fait que asala 3 ans et demi aya te talaka so papa na bino ayaki en dehors bien quelque part ayeli message ya liboso présence na ye epuis esengo mingi epuis esengo wana ye moko atransmettre yango na bato nyonso oyo azokamba awa bolingo Isala Ibeko. C'est vraiment le message que j'ai retenu. Et puis, Bazali Moutou ya Kimia. Après, c'est un message ya paix. Tous à la bateau, tous les Makamboulouté, tous à Bébé, ya Lingomba, etc. Donc, Ezali, Makamboya Essengoga, Raye Lebiso. Donc, on va mingi te, na message na ye, et résumé Makamboya, surtout Papa Lobi. Comme il a souka ya reportage na biso pe ya émission na biso bino mo bomoni toza awa na kati ya centre d'accueil bino bomoni papa mokonzi ya kule papa Simon Kimbangu Kiangani asali 3 ans banda longwaki banda na Kinshasa po ya kovisite bana na ye asali 3 ans yango wana lelo bakimbangiste baza na esengo na bano kimbangiste baye awa message aye nango po batonga mise wana ezali bakozwa biloko ya papa Simon Kimbangu liputa bachaine babilo nyonso bakangaka ye ezala kati ya mise bamituka bilo nyonso oyo azalaka bikambusi ezala na kati ya mise wana donc ekozala neti site touristique bato babakoki kotala vraiment nazobeta mbela esengi na mwana nyonso oza kimbangisi oza no kimbangisi esengeli kocontribue lipamboli balukaka yango baluka lipamboli eza te ka place osambelaka lipamboli ezali yo mamosusu oke ekoseme kote mosusu me lipamboli na yo eza mpe esika mosusu vraimen nazosenga kolanda biso okontribue mpona mise bazotonga mise na kati ya nkamba bino mo bomoni babiloko ndeti bato bazopesa mpo nini mise etongama po tokende liboso napesi merci epa ministre invitation na libali